MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bandeko babolingo ezalinga wabino la gardien du temple lelo mongolone yengo to betala masolo ya basantu ngalelo to memeli bino nini to beta lisolo ya ma pasteur grâce mi kutino to bosala te ma pasteur a comme ministre to pas un ministre donc a to eko dissocier qui femme d'état na qui pasteur femme de Dieu. Alors, nini, ma ministre a kenaki nkamba to ebite eza constitution moto lobby ayene na cadre politique oui mais eloko esali confusion na ngambo ya basanto ezali nini akei ko gumba melanzambe please akei ko gumba melanzambe parce que na nkamba to binzamba zala kuna die ime azala kuna bon na cadre ya tourisme oui akoki kokende na ye eza problème te mais basantu bazwi zunguluke balobi bango bateyaka biso idolâtrie bango bateyaka biso nzambe aza esprit azali moto te nini ma pasteur ake ogumbamela nzambe kuna baza na confusion donc c'est que makambo olobama ezalaka nango yango te seka azalaka nzambe ya solo po bato bandima ma pasteur fwa na bango mwa ekomi mwa kotepatepa bango mpe badoseke bango mpe bakoki na bango kokende nkamba kogumbamela nzambe kosenga losambo mpa na nzambe nzambe atya bango loboko kosukola mpe na mai ya nkamba soki ma pasteur wandimelaka yesu lomo mokonzi mpe mobikisi oyo arespectaka di commandement to mpo ateyaka bato di commandement ke okoki korepresente nzambe te to mpo okoki kozala na nzambe mosusu liboso na ngai te ndenge bible ezoloba akei kongumbamela nzambe seke makambo ekomi mwa compliqué de même pasteur Godin Poyi boyebi pasteur Godin Poyi akendaki kofukamela nzambe ezalaki année passée ou 2 ans passés akendaki afukamaki nzambe atiaki loboko et corps de Christ ezalaki scandalisé alobaki etali bino eza nzoto na ye moko compliqué bande oyo babolingo nga na commentaire ya kosala te mais naza juste na lilendisi moko ya moke ya kosolola to mpe ya koyebisa basantu. Le temps que nous vivons là, eza batant de la fin, oyo, bamambo belé, ezoleka, pe esengeli eleka, selon la Bible, eza bamambo oyo, Bible eza clair, que ekoningisa kondima ya batu. Alors, pendant ozala na abri, to pe protéger, to pe ozala épargner, foi no ete pate, nenge Paul ayebisaki Timothée, na ligne ozala ouvrier ya qualité alenda oyo kotepatepa te na bavent na batempete ya mokili donc veut dire baenseignement bamakambo songolo pakala mpona ozala moklisto ya solo oyo alendisama esengeli na yo odevelope intimité na molimo mosantu to mpe na nzambe esengeli na yo ozala moto akotangaka bibilia. Malheureusement les chrétiens d'aujourd'hui ne lisent pas la Bible yango bomoni ebele bakozubazuba bango moto atangaka makomi moto ana connaissance ya makomi moto ana intimité na molimo na nzambe aza na discernement ana compréhension ya kososola makambo oyo bato mosusu bazala na makoki ya kocomprendre to mpe kososola te moto ana maîtrise ya makomi atangaka Bible ayebi liloba aza moto oyo akoningana te akozala scandalisé te na bamakambo misusu. Pourquoi? Ana connaissance ana discernement aza ayebi
nzambe na ye, parce que Bible zoloba que le peuple qui connaîtra son Dieu agira avec fermeté. J'aime ça. J'aime ça. Tu as besoin de la connaissance de Dieu, mon ami. Yo sali 10 ans l'église, yo baka nzambe te 20 ans, yo nzambe ti lo ba lukela kokai. Yo moko oyebite ke fo luka nzambe. Yo moko oyebite ke voilà temple si pasuka, ozana droit okende. La présence de nzambe osambeli nzamba yoki. Yo e mambwana te. Yo bika faut passer à côté de jeûne et prière. Na butu so mwana gangi faut so téléphone obenga. Bon go téléphone en passer aux la switch off, c'est mwana okufa. C'est ça. Donc boye kola makomi enseignement bolinga temino bolinga ba prophétie. Ya on bomoni même ba mambo zanga tina, même ba mambo mike même ba mambo susu oyo ozomona o comprendre mbala moko vous avez du mal, et ça vous troubler bino mito ko zungulu ke bino. Na koloba mingi te to bani masolo ba santo lelo retard. Mais na moke on a lobby, je crois au son ba to ebele sinon c'était ça. Bobo sanate opération PC ticket sourire, $1 na yo, €1 na yo, $1 na yo, soutenir vision au yabiso et to bo la orphelin, to ça orphelinat, nzamba opambola yo rentrée scolaire kalate, to na besoin ba fourniture, bino bo na visiter ba orphelinat na ba période oyo, bo kanisa biso, écrivez-moi une box, je vais vous donner l'adresse ou encore sur mon sel biso virement M-Pesa utindi nzamba ozanga te ko pambola yo. Voilà. C'est ça. À part yango, on a rappelé sortie officielle ya nzembo ya frère na biso Joshua qui est comme toi bandeko nzembo kitoko bosa nango idete ezobima. Attendez. Donc à partir le 20 août na ba plateforme nyonso ya téléchargement beaucoup ta nzembo ya frère na biso Joshua Mboyi. So koti na YouTube beta kaka Joshua Mboyi. Bon, mon andeko, bo s'abonner à la chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous massivement, to soutenir frère. Ouais, Bible zo senga na biso, to sunga, to pe to soutenir ba o ya biso. Ba musulman ba sunga na ba se soutenir entre bango. Biso ba chrétien kande to zalaka. Moi, soutenez notre bo soutenir ndeko na bino, to pe ndeko na biso. Nzambe akozanga te ko pambola yo lobi yo pe obimisa nzembo to po kosala eloko moko osenga soutien. Donc c'est Bible zoloba et tu seras mesuré par la mesure dont tu mesures les autres, hein. Celui qui arrose sera arrosé. Soutenir ndeko kota na chaîne à Joshua Mboyi, s'abonner à partir le 28. Il y a moi Otozali YouTube, voilà, donc YouTube nzembo est disponible déjà à partir le 28. iTunes, Spotify et on est 10 ans, voilà. Ou encore en français on est 10 heures sur 10 heures. Donc nzembo est déjà disponible. Nzembo kitoko ya adoration o sambela nango, hein. Pour nous ba to bili nzembo to comment to so to lito kota na mozino to tchaka ba nzembo ya ba frère de ningonde ya kala. Et moi je vous rassure beaucoup ta atasiko boyo kanefiske morceau ya nzembo oyo. Yanzembo memo pena la présence en Nzambe ça tellement bien. On se pela nango, on se concentre pour adorer Nzambe, tout soutenir ndeko et vous allez pamboli. Que Dieu vous bénisse. Aux la publicité, aux na babenga ngonene. Olingo passer message sur activité to lo salaka oyembaka aux la besoin to sala yo et je sais pas marketing contacter biso Torolobela business na yo et au CP là. Voilà, sinon de bonnes choses. Merci. Bote bandeko ba bolingo zaninga ba mna garder ni temple kana kadra actualité la mifa lelo mokolo ne yengo to beta masolo ya basantu satan vous allez très bien abiki basantu bazelinga journée mobimba ba moninga te. Désolé busy mambole ki trop basantu bandeko na basantu et quand on cadre ya évangélisation nandinga kilelo na sekanan engalelo fala izapinde ya moya kafu mais ngonga mais bon totala oyo nini tukoko pesa et pas na basantu la mifa frère Alkambumba na ebité so boyebi frère Alkambumba bato bele bayebi komba ebi na kombote bayebi ka frère umela seko na seko boyebi frère Alkambumba pererere
So na place espace ngana bine la bino ndemona za mystics na ba fête so ezangi ya c'est que yo fête na yo na fête ba santo so ndemona ezangi ya c'est que yo komilante frère na biso na yo kana soutien bandaka nzemboni wana isala succès umela seko na seko pererere pererere perere pere but bete instrument ba mystique so binite na instrument andoki frère ça la tourner Europe frère bunga frère kenda frère mona na te frère yo kana te frère de frère na ko bima kaka na ko yeba na ko kende ko bala to ebite libala mte sala frère yo kana susute to ebite bande ko ba bolingo ya minene nini avant la bête de solo ya frère Alkambumba na ina rappelé moi na nzambe moko surtout yoza na Kinshasa na invité yo dimanche la semaine prochaine karaté elle est le 40e l'autre ozali dimanche les zelana eza dimanche eza les 30 eza dimanche et on dirait l'autre le 40e les 16 les 17 bon na yebi souté mutuma ambwebele nazo invité yo oya les 30 août à partir à 15h de les 30 août il y a 2026 il y a 2027 c'était à 2026 na terrain présidentiel ni une présidence vous comprendre comprenez mon émotion attendez na terrain présidence voilà na monga fula concert ya maman la biso Niclette Epoka boya ebele na ki banzembo ya maman en tout cas azoyemba pona gloire nzambe to ya to soutenir ndeko na biso kande na biso bino l'autre fois ba surprise ezali belé frère José Nzita Rosala femme Tamara Rosala maman nani na mona bondi maman Micheline ba tout ba surprise ezali belé ba artiste no bolingara gospel bolingara ba Rosala wana boya to soutenir ndeko na biso Niclette Epoka na ana kene kiniti bobi na ana kene kisasa na sabi maman na surprise na uto mais esimbite donc ngana za na concert na za na concert mais bon esimbite prochainement boya ebele boya to célébrer kombona mokonzi bande wa bolingo nini ya minene comédie concert za gratuit peut-être aux baye aux alambon tete concert gratuit yaka ofele yana mutu yana ndeko na yo yana camarade na yo yaka boya ebele boya to adorer nkolo voilà c'est razoye mbela nzambe banzembo pendo kotsa mona présence bande okumiso bosen ba pas signer sur la vie moto okita jour wana bande o babolingo frère Alkambumba abali après ça la succès no maman ndenge ezala rare bona cha commentaire trop mais abalaki frère abali no bobili bala soki esika ndenge so ezara moi ezara goût na bilengi nango ya libala sika inane so moi si ozoze mete bino bobi ba africain de tozalaka 6 mois ka déjà bandi ba misusu kuna bon moni succès sala kite mona tena o sa succès na ngene robal donc c'est que ça réveille ma bota moi si 2 ans 3 ans ba songi on appelle famille encore ba africain certainement c'est razanga qui mi mal à l'aise ba seme ki batonga ba boyela ba jeton bande o ba bolingo nzambo to sela za fidèle alobi ete et komba kozala te kati na bino peuple na ye bande o ba bolingo 4 ans 5 ans 6 ans ezali awate 6 ans mwana bande ko kende classe 6 ans libala mwana te nzamba visiter bango pendant que je vous parle les frères na moi sina baza ko sepela ba memi bébé et sengote elonga te kola sepeli tote betela isu maboko musane ka songi aya ka koloba mamba bato suko za témoignage na nyangulu elibata eza pe mamba mututi eza pe mamba bato suko neto pesa on bo édifier te tamsonde omozola na no sali 2 ans moi azoya te ya persévère banzela nzamba lekisara biso ezalaka po façonner biso
et nasuka nango a retiré ka gloire parce que moi na motote pour ça. C'est lui qui a fait la promesse est fidèle et il n'éteint pas l'accomplissement au bota. Yozo zela libala na système Abakuk nzamba lobaki nazo mona ngote persévérer na prière ko lembate telema continue ko bondela continue ko lukanza na ba jeune prière ya obala yo musala ezuyate eroya 6 ans et belé musuba sala 1 à 2 ans à jui 3 ans à jui 4 ans à jui 6 ans yo komano na 6 ans teta mususu komisa nzambe pekoba persévérer frère Alkambumba nzamba pambola bino na bébé na bino kitoko na maman to souhaiter bino nini ba libala malamu bo continuer le ngona nkolo bo que rien ne vous sépare nzamba bomba bino passa bino bola mobele bébé wana yela bino mambo ebele ya malamu bonheur gloire succès réussite élévation nana rappeler ka frère na moi sine bo moni bano yo babotamaka après tambola ya stérilité bazara na mission bazara bana ordinaire te bazala ba envoyer en Zambie de bobo la mona na vraiment la mokati na bonzambe aoza bénédiction pour la mokili mobimba ndenge Samuel azalaki ndenge Samson azalaki ndenge Jean-Baptiste azalaki ndenge Isaac azalaki ndenge bazé belé sinon que Dieu vous bénisse de bonnes choses. Umela seko na seko perere 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 foko munena azalanga akonda yem to bese eleng na clip wana perere je vous aime de bonnes choses. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent son nom en air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coupes pleines de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire.
Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On ne se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier les justes croissent, et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu de vengeance s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.